mbote na bandeko nyonso tu bolandaka biso mbote na abonné nyonso tu ya Hamburg News TV donc tokosenga na bino bongo s'abonner massivement na chaîne na bino pour na bozwaka bongo actualité à la page pour vous faire plaisir et bongo ticket et topé sa merci dans la reine Omba Adeline ya maestro Katousse l'allemand noir na kata Hamburg et pourquoi pas remercier donc équipe technique oyo accompagner biso wana na sima ya caméra na zabon komona station dada et puis pourquoi pas kopé sa mbote na père Alomi et puis Jocelyne Ikwa Joël Manzeku lelo toyeto sola na bino bongo makambo etali ndenge mboka ezali kotambola ndenge toujours tout ça la bozala à la page bozala toujours connecté boye baka qu'est-ce qui ne va pas na mboka na biso République démocratique du Congo tokobanda bongo na dossier oyo eningisaki bongo peuple nyonso tout congolais pesaki pasi mort ya AG ya hôpital Vijana oyo ezwami bongo na commune ya Lingwala na Asanef oyo ezalaki bongo mort moko causé par incompréhension pour na mabele ya l'état oyo un certain ministre ya ministre provincial et intérieur Doli Makambu ancien bourgmestre ya commune ya Gombe oyo azaki bongo cité na meurtre wana. Qu'est-ce qui a fait que Makambu wana to koma pour le ministre pe bakatela ndenge bakatelier. Donc la première des choses ils a bon ko remercier nanu justice na biso parce que na mon justice est comme kolamuka na ba régime elekaki to monaki injustice au lieu de la justice de l'autre mon ministre bakatelier 10 ans et puis amende ya $500,000 ezali nini domaine o ezali batlo ba bien à l'état o ezali ba mabele à l'état ezalaka ya individualité ezali bongo ba bénéficiaire nango ezali peuple congolais. Maintenant un individu ozolinga o exploiter mabele à l'état ozwa yango na kiyanke et bongo moto à ça personnel a réclamé ba droit na bango bino bozui bo tirer à bout portant et puis ça qui passe un jeune de 33 ans ba bomi ba kati carrière na ye ba tolo ba liwa na ye oya tiki avenir na ye nyonso tout et tika lika kaboye akeye akufi donc to sepelo na justice na to lingi sikoyo ezala bongo kaka na ministre Doli Makambu te ezala bongo suite ya bato nyonso to boma batu baleka lokola ba Karine oya boma Rosi Mukendi aboma Thérèse Kapangala aboma Hussein Ngandu aboma soki to tanga na régime oyo eleki bokomona ete ba meurtrier baza ebele en commençant à armée oyo na ba politique baza ebele donc c'est que nous demandons vraiment que la justice fasse son travail parce que être le bien état des droits est à la slogan te tolingi état des droits est à la bongo application nango to mona suite ya ba dossier o ezalaki bongo kundamaki na se to mona ndenge nini ekolandisama na kokanga mutu moko à faire face na justice soka zali coupable asali nini a subir peine na ye asali ba ne oyo ba kokatela ye parce que personne est au-dessus de la loi likamusu susu ebimi ya sika ezali dossier o ezali kotungisa batu ya na maluku na siforko général moko to citer kombo na noté peut-être prochainement to citer kombo na abomi 3 personnes lobby mercredi abomi 3 personnes donc 2 pêcheurs na maman moko ya commerçante azalaki wana abomi bango pona nini ye aye esika wana akanga toloba toute une concession akomisa yango ya ye eloko eza ya l'état akanga yango na kiyanke makambo tozo linga te makambo yo to telemeli général toloba bien officier supérieur ya armée na biso aye azo yango na kiyanke baloba na ye baloba te parce que yaza likolo ya mibeko abomi batu donc makila ya batu wana eza pamba ya yende muto zali important donc ye moko mutu moko donc de toba une seule personne vaut 80 millions de Congolais au tozali eza bongo kitoko te soki to quelque chose yango nazoloba même bandeko à la muka même batu ya FCC donc ceux qui réellement vraiment besoin travailler pour l'intérêt à peuple botika koluka bongo ba intérêt na bino personnel botika koluka ba soulèvement populaire et faire avancer kamboka te surtout zone ba pillage à 91 combien de sociétés kufa o lelo batu baza ba victime ya chômage tolingi soulèvement populaire te tolingi to travailler na cohésion nationale pour mboka et kende liboso to accompagner vision à chef de l'état donc parce que les gens disent que non Kabila za mokangami mais Kabila okangama te kaka na Félix yemoko Kabila kokangama soki congolais atie bongo maboko président Félix na kokangama parce que
toute personne, donc tout Congolais a yebi que Oyo Kabila sali na mboka pendant 19 ans presque. Donc il a tué ces pays, à ces pays donc aboma qui même diplomatie ya mboka au Félix Tshisekedi dit Lombazo bunda po na kote lemisa yango. Yango tozolo ba non, même bande qu'on a biso ba combattant. Arrêtez de faire un combat ou faire avancer mboka te. Na banana ve na nga boketu ya wayambo. Na soutenaka combat na yo d'abord dans un état de droit, dans un pays démocratique, dans une nation démocratique, et c'est un peu de pression bon parce que dans une nation démocratique, c'est donc la majorité, l'opposition. L'opposition est une majorité, la critique, il y a opposition, il y a marche pacifique, s'il faut le dire, de ça la réalité, les pouvoirs en place, ça la makamboupe bien pour na balingate soy obazo boka likole zongela bango moko. Maintenant je demande vraiment à venanga boketu wa yambo dosez-moi mouké souci na yo wana eza souci na biso nyonso eza souci à jeune tout congolais eza souci à jeune tout congolais surtout ndenge baboma jeunesse ekenda nango na to ba jeunesse ekenda na ivrognerie jeunesse ekenda na sexe jeunesse ekenda na futilité donc tolingi une nouvelle classe pour la jeunesse nationale parce que la jeunesse c'est ça l'avenir d'un pays. C'est ça la force d'une nation, demain. Maintenant, Herbaboma jeunesse, nanini, en plus, tout le bas, comme un peu instrumentalisé, jeune, comme ça la marche na bango ba jeune, mukomodo to mona politicien moko azo la marche, moi na mu pandi. Mais Herbazo ka ba pouvoir au monde kaka bana ba oni ba comme pas ba musicien, bana bomba comme otambola na ba carrosse, donc il roule carrosse, bana bomba comme na banda ku ya bien, donc ba sala ka ba folie, ba tapage de monnaie, bana bango ko mona te muto a contribuer qui to a participer qui na combat ya tata wana ya politicien. Donc tant que tozo le ba jeunesse, il faut que tu n'aies à travers l'analyse auto salaraboué jeune fois de conscience na ba obaza libanda na ba obaza na kati parce que biso na kati tozo mona moto ndenge zo pela na mboka jusqu'à présent dollar ezaka na 16.5 jusqu'à présent lip ezaka na ba 300 francs 500 francs jusqu'à présent transport ezaka bongo eloko moko te bouger moi eloko ba meka ko bazo to ba bundi ba bouger za scolarité gratuité nango mais la gratuité n'est pas complète eza complète te. Il y a certaines écoles où il y a grève, il y a des écoles moussoussoua, au moins même dans la classe. Donc il y a primaire, donc et ça li la primaire, que tu n'es pas ministre provincial et enseignement pour na senga amélioration, il y a salaire, il y a professeur, il y a enseignant na bango pour te batanga. C'est la honte pour une nation. Comment nation mobimba vous arabo zuli kanisi comme ça ngoti na soukate. Bozuli kanisi kaka ndenge bozui et ça na batumsu bazo telemela. Bato bazo telemela vision ya chef de l'État ni. Et ça la coalition basala ki wanati. Bato FCC parce que bango bako regretter ce qu'ils n'ont pas réussi à faire mutu moko na moins d'une année au sali au benda ko sala yango. Parce que avec Kabila 19 ans, si on te petit calcul constitution na biso ezalaka bongo esalamaki bongo na 2006 13 ans après tout le monde a gratuité enseignement te tout le monde a mutu lokola ndeko Shadari en plus na mayele naza nango koleka koloba nini oh c'est Kabila qui est le père de la gratuité de l'enseignement. Détrompez-vous biso to tangaka kala Minerval ezalaka ma ko pesete biso tanga kala Minerval banda ko pesete à part na école privée au to tanga kala ezalaka ba $100 par mois ou ba 100 francs belges par mois mais kala biso enseignement banda ko pesete puis to tanga ba conditions ya bien de l'on a gratuité au monde na 4 na ba ban so bino bana no bazotanga ba privé bazotanga libanda peut-être boza atana mawa ya petit peuple o bazotanga sa bana na ba école à l'état na ba établissement public wana boza na souci wana ba dossier za tellement ébélé so to bito côté yango donc to aussi ces missions ont to za ba dossier talé to mona ki lobby sur la police bazo benga ujana ngamoko victime ya arrestation illégalement chance que naibi ba droit nanga na kekuna donc na lobby na bango na pesi o esengeli na pesa et puis na bimi na futita ata sans frontière parce que je connais bien mes droits comment que ça me vagabondage mutaza à 10 mètres nanda kunae beaucoup de muta telemi père autant boita telemi il parle au téléphone boye bokangi au vagabondage la police wana ujana
o bazo boma o ba tirer babomi ba motar babomi batu na bangaba babomi batu place ba nini na bakingabo babomi batu na bakitambo babomi na babandali ba ujana wana les ujana peuple o bazali banda peuple congolais boka ba ujana ce ne sont pas des policiers formés pour la police congolaise, ce sont des militaires formés, ils étaient formés pour les élections. Nous avons formé bango, je crois, général Kanyama. Kabila formaka bango pour les élections. Ce qui est le peuple a tombé qui a bimi akutana ba ujana wana. Comment la police n'a pas pu mboka boyebi? Comment un policier a circulé na arme Kalachnikov ou les armes de guerre? Maintenant biso siko toza ba bétail na bango faut ba tirer ba boma bato. Non. Il faut d'abord respecter la vie humaine. Elle est sacrée. La vie humaine, elle est sacrée. Quand on a batongo, au bout de 10 personnes, on va dire calme, posant à bas, non, non, il y a un moment où on a fait un mystique, un accident. On a fait une crise cardiaque. Pour une maquille, à battre l'équipe bino, surtout régime et l'équipe. Régime et l'équipe. Ceux qui mettent un maï, moko tama, boko boma bato. Nasir, et aux années, ma fleuve mobile, me tondi maquille pour un bateau régime, au bateau ça, na Kabila. Ils ont tiré plus de 18 millions de... Donc, Samao. Rossi Mukendi, un jeune qui promettait l'avenir naïe. Donc Babomaye, donc Babomi Thérèse, une aspirante, Babomaye Hussein Ngandou, un jeune de moins de 20 ans à Kenda. Bisomoro ba victime ba arrestation mbala na mbala, plusieurs fois arrêté, plusieurs fois torturé. Le pays va mal, le pays va mal. Mais biso que le pays est tel makaka, ne le croyant que le pays va mal. Tolingi le pays va mal, mais un jour, le pays va mieux. Le pays va mieux. Parce que je ne crois pas, avec la coalition, il y a FCC, Nakash, pays quoi avancer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que Kabila a un plan naïe. Beaucoup de une coalition, ça a un plan naïe. Le système a une fois bêti gauche à bombi droite. Un souci, il y a un peu de labino. Surtout dans le excellence vitale quand même Rosa Muto yebi bango bien parce que aux années bango plusieurs années d'abord bako déjouer plan na bango wana quand Debo retira qui signature na Genève ça fait déjà une année Debo retira signature c'est aussi facile de retirer aussi la signature il y a accord Bosalaga wana parce que c'est un accord satanique ils ont faire avancer mboka ni le côté accord ngizaka o ya lobby i o ya lobby o ya lobby i donc il y a certaines personnes, pour c'est Kabila qui est le président. Basim ça le pouvoir. Basim ça le pouvoir. Le 24 janvier, et puis vous aurez vos sorts. Vous voyez, Kabila est le président. Au moins, Patata Mkolo, pas lui qui est un professeur, pas les prêtre à donc langage de la rue, Indiboul. Langage de la rue, on a utilisé en politique. Prêtre à Moko, prêtre à Kabila. Vous croyez que autour d'un régime pour vous faire croire que non, Eza Bongo Te, Botana nous suite à Doli Makambo. 10 ans. Il fallait même 30 ans, 50 ans. Carrière n'est vraiment Koufa Mobimba. Pour y pendenga Bomi Moutou. Il n'est pas donc mort politiquement. Ceux qui ont un dossier sur la justice, injustice, ceux qui aiment sur les musiciens d'une manière de oui, et ça les maraté ou pas. Mais il y a toute une procédure, Balandelaka. Qui étaient les plaignants à Moutouana? Il faut que vous ayez Bayango. Plaignants, ils ont été interpellés par l'État. Oui, ça les met surtout na Congo ils ont relation. So Bakangu tu appelles un général devant un lieutenant au Boukama Pekaro Bimisayo. Ça s'est fait comme un mot qui tambola rabouete. Na mona na mboka oyo ni Brazzaville. Un simple citoyen congolais en Ngambu a fondé ministre. Pe ba samba gagner procès. Biso a koko ça le matin. Biso a soko fondé ministre donc oko fongoli robinet moko ba problème. Ndaku no komi na insécurité ko tambo no komi ya ko batama donc tout ça bano bazo ya sima. Là déjà mon nazo kola nde babara et na Congo za mamba piston. Donc facteur chance na Congo za mérite za ralisouté la méritocratie. Il y a certaines personnes bazo sala na banine. Il faut pas vendre na bandako. Bato ba vendre na bandako ne fait pas sala. Talasco injustice a bon. Au mona mutumowe un simple diplômé à part ka koza diplôme za pe mayelete
le quoi nous connaît comme ministre bâti conseiller na matière ni to yebité donc azana ka pona rolé misolo à l'état donc mon copain nous connaît pas ko longa ministre après c'est on peut d'inviter de sortir donc tout le monde donc baza ko sala donc système politique oyo na zui ngapé faut batu nanga tout bazwa donc mais to ko ndima na biso aux nos ministres, tu peux brancher tes personnes, tes gens, tes membres, le membre de ta famille. Maintenant, heureusement brancher bango quand même. Il faut pas appeler les qu'on a tout et puis un esprit, il y a patriotisme et au servir, non il y a trafic d'influence. Pour vous dire vrai, la famille présidentielle, président de la République donc votre propre famille, oh bazo vanda partout, ils font du n'importe quoi. Donc ils font du n'importe quoi. Ce que nous avons reproché à Kabila hier, c'est aujourd'hui. Bon, il y a banda yango. Ok, na Kasavu, na Éthiopie. Moutoumon na combat famille présidentielle abomi Wenze pour na acha parking nae. Acha parking nae. Suite na ngezali bazé belé bengani batu. Donc tous doit comprendre le peuple d'abord ou la famille d'abord. Moi je suis là pour soutenir la vision du chef de l'État. Et puis je les soutiens d'ailleurs. Chaque fois, je disais déjà que non, le président Félix Tshisekedi fera mieux que Kabila. Maintenant, il faut dénoncer en général, on a mis 3 personnes le mercredi. Il faut bolandelayer. Il n'est pas au-dessus de la loi. Parce que moi, ça me fait très mal dans Congolais à Koufi. Donc, tout le monde. Donc, surtout sur la jeune à Koufi. Parce que Adan avenir est belé liboso na bokati karabou. Donc je crois autozaki na ngo dénoncer yango wana. O petozaki na ko yango ya ko fungola bino misu yango wana. Encore une fois, et ça donc nazo faire appel à la conscience de la jeunesse congolaise. Donc je ferai vraiment donc appel à la conscience de la jeunesse congolaise. Je veux que ba jeune ya lelo ya Congo ya Fati baza ba jeune o ya lobito Kabila bomaki mutu na ba gene abomaki yango na débauche donc au mona makambo toza o mona ngo kala eza spécial na même Mobutu baba avec 32 ans il a tué ce pays mais avec Mobutu sexe ezalaka exposé boete les au mona moi na 12 ans déjà pola na e moi na 16 ans ya mobali donc na ba téléphone ba porno biso to kola téléphone ezalaka te mais biso to kola na biso na ba éducation to kola il y avait des séries qu'on regardait comme Badona Beja. Mais ça n'est pas nouvelle sur les lots. Moutazo la télé donc moutazo la TV na maman na ye azomona comment baza ko s'embrasser donc moi c'est pas baza ko s'embrasser mais ils n'ont pas linga. Ma ko luka libanda bandeni pe basala yango. Après na biloko bongo ba chaîne un sous fois ko taba air pe ko taba ba moins de 18 ans pour ezala bongo donc eza ba série moko non donc enfant non admis mais et comment on a un moment avec un papa il est très à l'aise après bilo le boka ta ko novelas boka sur internet. Après Bobadini, on a posé Zagandeni. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous avons notre culture. Même Bible, le peuple sans culture est un peuple mort. Maintenant, vous voulez tuer la culture pour que Nabilo mo bezanga na mutina. Non. Ngaka ba jeune. Bilenge o baza le rolangai. To la muka, on peut faire mieux. Biso to ko petit kapé nzela ya bien. Pour tous les président, il est jeune, tous les présidents, jeune. Maintenant, nous les jeunes, nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour les soutenir dans la prière, dans la tout. Le plan satanique FCC Zanango et Simbate. Venez biso babokechu, bo lembisa moi muke. Venez assis na komela ko message na WhatsApp au répondant ngate. Na komela ko d'abord combat na ezalaki nini. D'abord, les cibles, c'était Kabila. Donc, Kabila, déjà, ça a déjà écarté na Kicha Bokonzi. Maintenant, combat Moussou, c'est ça, les sous-sounines. Aujourd'hui, na posa social. Malembe. Tu as dit Kabila, tika Congo au chantier. Aboma secteur, tout. Et on a donc, Batunios tout Bolanda Bisso, donc, partout, Oyo Bolanda. Donc, le message était ça. Donc, il a passé Bino. Message est à la Kiwana. Donc, je crois prochainement, tu vas dénoncer makambo ebele ezole kanamboka tu dénoncer avec vous donc merci d'abord Nanzambe oya bateli biso et puis merci na bino nyonso tout bokolanda biso pour me contacter mon numéro ezawana oza pour ça contacter ngai pour na ba nouvelle à contacter nga pour na ba idée à contribuer donc tu m'écris sur WhatsApp donc nabi dérangement mais au bengi ngai pour contribuer dérangement et puis merci
na ba combattant nyonso, malgré tout moi je suis pas combattant, moi je suis battant. Et puis merci na jeunesse congolaise au bazali banda. Merci na batu nyonso tout asunga rapso libanda. Dadi mavungu vungule, Peralomi, Jocelyne Ikwa, Joël Manzeku, HPR de l'Eba Ifale, Rossi Lupouk, le manqué des royaumes, Papi le roi, carte limitée, formule Yasuka, donc na Pesiombo te Kulutu. Et puis il y a Laurent Sokoko. Donc Bambo te belé. Donc venanga boketu mbote, commandant Esso, Bambo te belé binotou. Bye bye, si on ne se voit pas, on s'appelle.